biso nini eleki na marche na bino ba enseignant pe bo salaki oyesa biso bo bande ko réclamer pe nini. Merci journaliste. Marche na biso ezalaki pacifique et 50 banques na enseignant nyonso o aza lésé na banque o ya Equity Bank o eza na kati ya lokala na Silu. Enseignant à comprendre que pour la nini mbongo ne ba kataka ngo chaque fois et paye moko ça tardive pendant que ba banque nyonso se futa et futa biso ti les 7 les 8 les 10 te futa magaté yango to soit qui syndicat na biso ko ça rappelle la syndicat na lokala temba les biso syndicat o les lobe na biso et syndicat qui to ça la marche mais étant qu'enseignant intellectuel marche na biso qui pacifique to bali nango na batafusi malembe sans problème. Si la banque est le Lelo Equity Bank, donc comme il faut déposer mémo na biso salaki et na maboko ya cordon. Mais et c'est tout on a bu la cordon résistance moko boyé. Tango yé et comme résistance yé par rapport à ni. Par rapport à marche na biso, alors marche est officialité. Pendant que ba lettre qui dans différents bureaux nous c'est ba qui ba réception. Oui. Pas que c'est la réponse. Mais éviter nini esalemi po baba na kopanza biso na minduki ba mususu bazoki bazaza hôpital et baso tangisa makila ba pandi minduki parce que bone ko sa ba trouble otoni to sali trouble mon côté to na kimia nyonso ba bi bo pandi biloko batu bo mélanger batu zamba so mona témoigner ça makasi to si biloko batute ba image ezali ko nani yango aye ko panza marche na bino major na ba policier na ya major nani Tino. Alobi na bino nini? Alobi to panzana. Bo panzana pesi bino raison ni bo panzana. Raison exacte to panza biso. To moni raison so pesa biso te. Ko bino bo lobi nini na bo tokte ba Holanda bino? Biso to lobi boye. Lokola président biso oyo bakangi ba tiena kacho na kuna. Papa. Soki abibité. Classe na lokale katani. Donc que sous classe té, si ba ko ba enseignant nyonso. Ba enseignant ba hôpital minute ba kile so tanga ba mo. Bah, combien de personnes bazoki madame? En tout cas, namoni 5 personnes. Maman bazoki buku atikali na soutien ya pamba azoki na mukongo. Ozoki côté nini Quel basi bazoki c'est aba les jouer awa. Potango longola loboko yango wana. Mususu batoti sina kasho kuna za kosoka na mukongo. Maman moko atikali na soutien ya pamba alors bakoti bango côté mibali baza je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Naza vraiment. Bakangi bango ka pona marche. Vraiment, les enseignants, nous sommes maltraités. Moi qui vous parle ici, on a caché ne bakangangai awa. Kaka na kota pe kasho wana kaka pona caché. Na uta école na uta tangisa bana na bango, kozonga na zozonga kaka pona caché ne bakanganga na kota ka kasho. Et puis que na déposer dossier wana na parquet na comme nan tokenda ko samba na yete maintenant azo maltraité sous enseignant nyonso to yebite qu'est-ce qu'il veut cette major là n'a pas enseignant ya Luka. Merci. C'est toujours lui qui m'avait arrêté jusqu'à présent. Kachwa koti sangai na kana ba complément na vente à cause ya kachwa ya koti sangai. Alors juste bande kona ngai kaka pona ngaro. To sali désordre à cause si bango na kachwa. Ba msu ba so souffrir ba fana ba plaindre. Ba tie bango na na kachwa au lieu que ba ke ko faire soigner bango. Merci. C'est vraiment déplorable.